na pondo caoutchouc elo na makana boutier matembele elo na maraka na litembele ndenge oyo eza boye na koyi kokata ndenge na sali boye na zongisi yango lisu na mabele soki na zongisi yango lisu na mabele boye après une semaine okomona oyo ya kala esali kolemba ekomi jaune ekwei kaka mutu na ye oyo akoproduire bakasa sika mutu oyo ekoproduire bakasa sika siko abande lisusu en zero après abandi kopesa kasa sika akomi siko lokola ba oyo akomi siko matembele ya kobuka ya kolia tututu elo na makande bongo. Ok, est-ce que matembele marché nango ezaka lolenge nini? Est-ce que matembele pesa na bénéfice? Pesa bénéfice par rapport ya marché na ye mutu aza posa sa matembele asa hectare ya matembele na yebi te. Matembele esaka combien de mois mabe ba coupure na ye esaka combien de jours, combien de semaines pour na époux. Bon matembele ndenge eza boye eza kutu eloko moko tobenga yango eloko mbangu mbangu. Ye dire na ye ezala presque so olandeli bien 2 semaines après ozida mbongo nango. Ye azane pena abeta showman. Ogolone lelo vendredi boy vendredi o musute me wana vendredi prochain okomi déjà préparer kolia mbongo matembele. Po ye azane eloko moko mbangu mbangu. Ye ba mukala mo eteka ba combien? Bo mukala mo ça dépend munene mukala. Mukala neti oyo ya boye lokole bandi awa ti suka kuna kota pondo a Kongo wana awa pena ekoteka ba 40,000 ya so po disita ta ba 35,000 na pasi na kozwa mais suka na pa 40,000 po eza mulai eza munene eza ndunda oyo esimbi Kishasa. Est-ce que yo dépense osali ya combien po oteka na bandi mo na 40,000? Bo dépense na nga nano na alandela nano abuki kaso mo ebele akamoli yango pena niki yango azwi bassin ya mai adindisi yango na mai aningisi mai wana okomona mai wana nyonso ekomi vert soki avansi yango ata mwa 5 minutes après mai nyonso ekoma vert soki odindisi mwana kaka na kati ya bassin wana osokoli pena nzoto mobimba na bakasi oniki ye na nzoto ovandisi ofiniki elamba ovandisi mwa keliketa osanti ke no moto pena esali nini ekiti fièvre ekiti en plus soki mwana na diminution ya makila kaka matembela yango okoki mpe kozwa yango okamoli yango oniki yango pena oniki yango ozwi kopo otie mai na kopo ozwi bakasa oyo odindisi na kopo ozwi liki oyo ya jaune otie kaka na kati ya matembele oyo ozwi mwa sika osali yango pati ovandisi mwa quelques minutes osanti ke no mai wana ekomi pena vert makasi ekomi lourd soki opesi mwana ameli mai wana nyonso c'est-à-dire moglobine mobimba. Oza masi mambo zolo naza siri ba oyo bayebi soki bayoki balobaki mwana wana nani alakisaki makambo wana po eza likambo tosala onga mpe nasala mbalombala nayebi yango les mêmes matembele tozolia les mêmes matembele za vitamine les mêmes matembele za bakisi balandi bazolanda biso baza posa ma répéter nanu eza dekisi ya fièvre na ya makila bandela nanu to ka place ya nabi eza nanu kisi ya fièvre esilisaka fièvre na nzoto soki mwana azobelo bie yo mukolo ozoyoka fièvre ozwi obuki parti ya matembele okamoli yango nde nauti okamola oyo boye okamoli yango pena boye okamoli ozwi bassin soit kantine oyo tosokolela odindisi na kantine ozwi mwa quantité ya mai otie oningisi yango okomona ebimisa fulufulu mpe mai wana ekoma vert mbala moko ekozwa couleur ya matembele soki ovandisi yango ata mwa 5 minutes après oke osokoli mai wana kaka na bamatembele boniki na nzoto kaka boye okomona minute fièvre esali nini ekiti soki mpe wana diminution ya makila epa mwana okamoli mpe kaka matembele oyo nde nazokamola boye okamoli yango ozwi otie na kopo ozwi mai promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans débois. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision eza bongo molobe na bino mwana mboka ndeko bava the best kandi tu isaka bino ba information nyon surtout ou ba découverte ezaka na antenne na Fantastique Info Télévision na magazine nango agro business to kitibo na commune ya Masina précisément na Prima Lebo to saka wana pour na motivation to yesu kokutana ndeko yari to beta vraiment so ya légumes verts
oyo ebengami bongo matembele. Donc matembele toyebi misusu bayebi eza kaka eloko ya kolia, donc eza eloko eliamaka mingi. Et puis ezali sous na kati na ngwana par rapport ya traitement eza susu na ba aide mo ebele oyo edaka bakongomani par rapport ya bamakila nyonso wana tokobeta vraiment liso na ngonga moko te toza bona invité biso moko ya lelo oyo ayambami vraiment mingi na magazine amino fantastique info télévision atikaki biso te alobaki na accompagner bino par rapport ya ba nyonso tout au besoin pour sa découverte nango na ko répondre vraiment tozaki nawa ndeko Henri tozane toujours ameka répondre biso par rapport ba question na biso otokotuna pona moko ya lelo. Voilà bote ndeko mbote monsieur le journaliste. To yambi vraiment 3 semaines yango tozo yambo kaka pesa balandi ya fantastique info mbote o bazolanda yo. Na pesi mbote na balandi fantastique info. OK toye vraiment kukuta na yo awa walanda kuna yo tomoni matembele nayebi te yebisa biso tobeta no masolo vraiment ya légumes oyo etali matembele. Matembele na makalolenge nini pe ko na kalolenge nini après tokota sixième so. Mbote monsieur le journaliste matembele ndenge eza boye elo na maka ndenge biloko nyonso elo na maka te. Semaine passée tolobaki mpona pondo ya caoutchouc elo na maka na boutier matembele elo na makaka na litembele ndenge oyo eza boye nakoki kokata ndenge nasali boye nazongisi yango lisu na mabele soki nazongisi yango lisu na mabele boye après une semaine okomona oyo ya kala esali kolemba ekomi jaune ekwei kaka mutu na ye oyo akoproduire bakasi ya sika mutu oyo ekoproduire bakasi ya sika siko abande lisusu en zero après abandi kopesa kasi ya sika akomi siko lokola ba oyo akomi siko matembele ya kobuka ya kolia tututu elo na makande bongo. OK siko matembele marché nango ezaka lolenge nini est-ce que matembele pesa na bénéfice eza bénéfice te par rapport ya marché na ye mutu aza posa sa matembele asa hectare ya matembele nayebi te matembele esalaka combien de mois mabele bakupire na ye esalaka combien de jours combien de semaines mpona ekufa. Bon matembele ndenge eza boye eza kutu eloko moko tobenga yango eloko ya mbangu ye dire na ye ezala presque soki olandeli bien 2 semaines après ozida ya mbongo nango ye azane pena abeta showman okoloni lelo vendredi boye vendredi oyo mosusu te mais wana vendredi prochaine okomi deya koprépare kolia mbongo ya matembele po ye aza na eloko moko ya mbangu ye bamukala moko etekama ba combien po mukala moko ça dépend monene ya mukala neti oyo ya boye lokola ebandi awa ti suka kuna kota pondo ya Kongo wana awa pena ekotekama ba 40 000 soki mpo disiti ata ba 35 000 na pasi na kozwa mais suka nango mpe ya 40 000 mpo eza molai eza monene eza ndunda oyo esimbi Kinshasa. Soki yo dépense osali ya combien po oteka na bandi mwana 40 000 dépense na nga nano nalandela nano énergie kobalusa soki nga mo mutu nasali tokende énergie kobalusa kolona singa soki na nango te na kosomba suma te musu na mutu par exemple na 5 000 na 10 000 na ye kocha na calculer énergie na nga par exemple ata mwa 5 000 bon na yango wana omona na bimisi totalité wana na pesi 40 000 na mutu akosomba soki adiscuter par exemple te zwa ata 40 pardon na pesi ata 50 mais soki abite zwa ata 40 ou 45 ou bien 35 na tali siko ba paramètre soki na sepeli na zese pe na sepeli te na boyi ezala bongo. Soki 25 mètres nyonso na loni matembele na ite 25 mètres ma combien de bandes 25 mètres ça dépend minene na babandi 25 mètres ko bimiselo mwa babandi ebele ata ba 15 band ata ba 10 band na babandi minene ko pesa ata ba 10 band na babandi ameki ata mwa ba 15 band sikoyo mutu aza posa sa marché ya matembele po zombonga rapide conseil nyopesi na bango. Conseil ezaka moko tolobaka biso tokangela mutu porte te tokangela mutu porte po ba ndeko mususu bamona bayoka sonika soki nasali bilanga peut-être bakosengaka ata mosali bilanga wana non mboka toke na mboka ya pasi makasi soki okangi maboko eya mabe makasi okolia te okomela te okosala bamakambo mosusu te
yango wana biso tosala na biso bilanga na biso wana tozozo ya kolia tozozo ya komela tozozo pe ya kovivre nango kana kati ya bilanga oyo amoni ke no akoki mpe koya kosala bilanga aye akutana bandeko akutana bango awa apesi susi na ye tosololi akoti mpe na monde ya bilanga ya nango baproblème te mosala baboyelaka moto te balobaka epesanga mosala ke opesanga mbisi oyo lelo nango kabelo 1000 fois oke osaleli yango esili mais soki napesi yo place ke te esala mosala seke okozwa mbongo koleka na 1000 fois na bakabeli bon na matembele yango nayebi te matembele oyo tozolona mabele esengaka baproduit nini ekotaka mabele mpo matembele ekenda kini bon matembele nde toloni boye ndenge eza kitoko boye c'est-à-dire ekoti bakisi baproduit agricole oyo tosalaka na matembele eza lokola diglover totyaka esu irin oyo babengi yango mungwa eza pena lokola mungwa soki bana mike bakoki mpe kozwa batie na biloko mais ezalaka poison soki bana mike bakoki kozwa batie na biloko mpe badame boye babeli swati badiare swati mpe soki makila makasi te okufi yango diglover eza mpe ka vert yango ekomisaka kasa vert makasi kitoko esokolaka elongola basalite na matembele ekomisi kasa vert yango mpe tobenga yango diglover mungwa wana eza irin yango mpe matisaka biloko mwa noki epesaka mpe biloko vitamine na yango moko mpe vitamine apart ça kisi mosusu mpe ya makasi ezala na yango te apart ça kisi mosusu ya makasi eza te mpo na matembele yango eza la différence monsieur bimi ya ba3 monsieur bimi moko ya minene nayebi te pourquoi différence ya bongo bon oyo ndenge eza boye komona yango deja eza ezwi nanu kisi te wana ezosenga fo kisi oyo nauti oloba ekota soki kisi wana ekoti après 4 ou 5 jours ekoma lokola baokoto eza mabe te na banzoto ya bato te eza na dire nango esalaka kaka dire ya 3 jours erespire na kasa soki obwaki ne otie neti lelo lobi okobuka te lobi kuna mpe okobuka te me mokolo elandi okoki kobuka na yo ole na yo kosala eloko te ezala mabe nde otie lelo le meme lelo le obuki odame ebomaka te me esalaka libungu mpasi ok sikoyo bavitamine nini oyo matembele ezojoue na baorgane ya nzoto ya moto bavitamine nini epui matembele yango esalaka nini matembele ndenge eza boye ya na barole ebele na nzoto eza na vitamine A en plus ndenge aza boye aza mpe kisi ya makasi ya makila na nzoto ya moto kisi ya makasi ya makila kisi ya makasi ya makila na nzoto ya moto kisi ya makasi ya fièvre swati mokolo swati mwana akoki kozala azoyoka fièvre na nzoto soki moto ayebi abuki kaka bakasa oyo mwa ebele akamoli yango mpena anikiniki yango azwi base ya mai adindisi yango na mai aningisi mai wana okomona mai wana nyonso ekomi vert soki avandisi yango ata mwa 5 minutes après mai nyonso ekoma vert soki odindisi mwana kaka na kati ya base wana osokoli pena nzoto mobimba na bakasi oniki ye na nzoto ovandisi ofiniki elamba ovandisi mwa keliketa osanti ke no moto pena esali nini ekiti fièvre ekiti en plus soki mwana na diminution ya makila kaka matembele yango okoki mpe kozwa yango okamoli yango oniki yango pena oniki yango ozwi kopo otie mai na kopo ozwi bakasa oyo odindisi na kopo ozwi liki oyo ya jaune otie kaka na kati ya matembele oyo ozwi mwa sika osali yango pati ovandisi mwa quelques minutes osanti ke no mai wana ekomi pena vert makasi ekomi lourd soki opesi mwana ameli mai wana nyonso c'est-à-dire moglobine mobimba oza masimo mambo ozoloba naza sire baoyo bayebi soki bayoki balobaki mwana wana ani alakisaki makambo wana po eza likambo tosala onga mpe nasala onga mpe nasala mbalombala nayebi yango le même matembele tozolia le même matembele eza vitamine le même matembele eza bakisi balandi oyo bazolanda biso baza mposa répété nanu eza dekisi ya fièvre na ya makila bandela nanu toyoka place yana bien eza nanu kisi ya fièvre esilisaka fièvre na nzoto soki mwana azobela obi yo mokolo ozoyoka fièvre ozwi obuki parti ya matembele okamoli yango nde nauti okamola oyo boye okamoli yango pena boye okamoli ozwi base swati kantine oyo tosokolela odindisi na kantine ozwi mwa quantité ya mai otie oningisi yango okomona ebimisa fulufulu mpe mai wana ekoma vert mbala moko ekozwa couleur ya matembele soki ovandisi yango ata mwa 5 minutes après oke osokoli mai wana kaka na bamatembele boniki na nzoto kaka boye okomona minute
fièvre sanini ekiti soki mpe wana dimension ya makila epa mwana okamoli mpe kama tembelo nde nazokamola boye okamoli yango ozwi otie na kope ozwi mai otie ozwi ka liki wa jaune wana otie na kati obalusi ozwi mwa sika obwaki na kati obalusi evandi mwa keleke miniti soki opesi mwana osanti ke no akosakana na ye makila nde ekozonga miniti. Voilà, balandi ya Fantastique Info Télévision tomo bama tembela na mususu ye ba fait minene mususu ba fait ya momo na ebite za différent ba matembele teza différent matembele teza matembele moko oyo na utaki koloba ke ndenge sali boye ezosenga oui oyo eza différent matembele matembele oyo eza peka matembele mais siko précisément babe yango lokola kasa mbala oyo bota pena mbala oyo minene wana oyo uta baba Congo ndenge ya pondo ya Kabuchuna pondo ya Congo juste o différence matembele juste oyo eza sorte mususu ya matembele oyo ya biso mo pena oyo yebani eza ba oyo oyo pe elona makana yango mais ekotaka ya moko ekotaka ya moko oyo pena ebotaka mbala na se pena mbala minene bambala euta na bakongo wana oyo pena basala na bakongo mpona kozwa pena mbala munene yango bamatembela boye ezali kana bakisi oyo expliquer biso wana to yango eza différent non ezaka meme kisi po ezaka eloko moko ezaka litembele kaka aza pe gu moko aza ndeka gu moko ye pe na ba marché azali na ye ye pe na ba marché azali. OK merci ndeko message na ya suka message na ngai ya suka eza ndeko oyo amoni ke no mosala eza te azovana na palais kosombela olipa ntongo mpo koya nango mabe te mpo na bandeko no bazali mais akoki kosombela olipa mais peut-être mwa nzonzingi na yo akosenga mwa 100 fois 200 papa na akopesa te mbongo mpo kopesa mwa nzonzingi na yo kosengaka yo moko bimisa na poshi osala baposa na yo yo moko okokisa posa na yo baya basala mosala oyo biso tosalaka eza nango mosala mabe te eza mosala ya mbongo message na ngai napesi na bandeko yango wana. OK merci beaucoup Fantastique Info Télévision etombeli yo botoni. Merci à bien. Voilà balandi ya Fantastique Info Télévision to esa na TV za radio te bo landi bino moko ba différence ya ba culture to seli bino na ba semaine oyo matembele to kasara to liaka pona vitamine or que ezali na ba bénéfice ebele par rapport ya ba maladie okoza fièvre élimination makila matembele ezana pona ko aider yo bo ki bino mo témoignage ya mosali bilanga o bien cultivateur ndeko Henri alobi pe apesi ba détail par rapport ya matembele nini o esalaka na nzoto ya mutu TV za radio te bolandaki bino moko tokom vraiment na suka tranche magazine so moko ya lelo. Merci à mon coordonnateur Lucien Bokide notre docteur. Merci à tous les staff techniques Fantastique Info Télévision. Ouais, ou pas accompagner qui biso tozena ndeko Andy tozalaki na ye accompagner qui Fantastique Info Télévision pour na ko j'aime ba image to mona mbalasi.